Donc, bandeko ba bolingo vraiment. J'ai un message, lelo vraiment qui le 1er novembre. Les jours où Moutounio sont vraiment à penser qui koya kotala vraiment bandeko bazong sa molimo pas en kolo. Biso famille nzongo vraiment to sala qui be fort. Ya koya ko rendre sœur na biso maman Pauline Nzongo que son âme repose en paix. Mais aika volonté to ya kotala kaka ye mon côté. Fallait total bandeko na biso nyonso bakenda Thérèse Nzongo, Colette Nzongo, Placide Nzongo, ba parents na biso maman Luzolo Mwingi na papa Nzongo Lezi, mais permettant que bango bantera bango en Afrique na RDC, moi tout se déplacer les ala quitté, mais sœur Pauline, maman Pauline Nzongo ministre château ndenge bakunda yawa. Yango toyaki kotala do bandeko nyonso boza na bandako bandeko nyonso boza bisika na bisika soki penda okufela muto moni tenzali bo meka vraiment koya ko rendre visite parce que lelo eza mokolo na bango en tout cas am ya famille nanga mobimba ba parents ba sœur ba frère et se reposer vraiment en paix awa toyaki na tongo to bongisi to tali bandeko nyonso siko to komi na tango ya kozonga en tout cas maman Pauline Nzongo nde bazé ko bengo ministre à Château Rouge que ton âme vraiment repose en paix botika na kimia na mondo boza na bandeko nyonso bozali merci nako kende pendenge wana te awa pe na leki susu na Natala susu ndeko na biso nous dit mataba nous dit bataba bakundai awa donc eza mukolo na bango jispende bon message mutu moko aloba kufela zate lelo même to sala katoza na misala te to salite soki vraiment ozala ndaku pensez attaque soki vraiment okufela ta mutu koya ko rendre bango visite parce que nous tous on va partir. Je remercie vraiment l'Éternel et Tout-Puissant, vraiment nenga pesa ki biso makasi ya koya kotala bandeko na biso makasi wana pe apesa biso ndenge tozali kozonga. Merci son excellence.